na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Omona sangwana ye azui manani mafuta moko apakoli moko bende ba tout ça yango nazobisa OK sopo moni mbanda na mbanda ba yokani basolo ka ba yibani c'est que ça pendant ko mambala moi ça subi na be moi c'est kitoko makende kopedisa minda boye namona la humble servante mwana mwasi na lali na etala mine bimaki mulai déjà Ndoki contre Ndoki, combat sur combat, et ce qui a sirène abimeli Ndoki. Bike moto yo aza ni chaud ni froid, c'est-à-dire ye moko samedi na bar ale kamata ale bina ale boma bang ale kitabang ale mama matare nyare nyama tabangwa matare. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Oyo miswe monate matoye yokate oyo matina na motema ya motote ya mokolo bombeli yo bandeko balinga mikati na kolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso boya ebele na action ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko du 13 au 27 décembre wapi pate na kati dans les jours les amis dédicace à temple et anniversaire église Messi oui campagne et pas y a faute ben capitaine ce soir le Dieu m'a dit c'est un moment où je vais enrichir mon père moi pasteur dire je serai là sur rendez-vous Jésus-Christ son rendez-vous ça sera chaud tobengisi bino boya ebele ko vivre le beau qu'on entame là obangwami na tem kitoko oyo intitulé le grand C du temps de ngai le révérend de Kinshasa nakozala wana bien-aimé yo mpe zala wana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre âme, serviteur, l'apôtre Simon
moment de la communauté Message Fusion. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être des partis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies, intitulé le grand signe du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons, et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dirto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, shalom. Que la paix du Seigneur nous comble, car tous nous avons besoin de la bonté et de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le lion de la tribu de Juda, le prince de paix Adonai El Shaddai, créateur des cieux et de la terre, omniprésent, omnipotent, omniscient, incomparable, créateur de tout l'univers. J'aimerais dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, toujours avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Balanzambe Biskanos Bozali, je vous aime beaucoup. On est sur lenazaréen.com, votre site, notre site, c'est un site pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Je suis comblé de joie de vous savoir que vous êtes nombreux. Benga, 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 batu, et puis ça va la princesse de l'Éternel, la yenega, benga, la kanga, batuana. Nous savons déjà écouté et ça déjà aïe na mosene nzambe otolinga kamingi la princesse de l'Éternel azane sengo parce que mikolo ne son azana kaka nakoma nanga lokola moi bébé na maboko ya papa nanga ye na lelili pa pesa kangai na sengi miliki ya pesa kangai. Donc croyez que anniversaire à la princesse le 13 novembre oyo bana nzambe so souhaiter un bon anniversaire et ça nga bien et ça ka joyeux anniversaire et ça nga bien hein pour na bolingo la ngai na bino et surtout na bato France ils ont mat non chance ma photo moi c'est là on m'a cassé, c'est lui qui est mon invité spécial du jeu, c'est lui qui est mon invité spécial, j'allais dire. J'aimerais tout rapidement rentrer à la régie, prendre un élément si possible parce que Bingambe Bazana Sima, ya la caméra, merci. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu, kembo esonga na yo. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu, kembo esonga na yo. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Utana botama
kino mokolo ya lelo nanu namona te nzambo ya lobisa bababa utana botama kino mokolo ya lelo nanu namona te nzambo ya monisa baveke eza yo yesu kolo yo tonda na nguya yango na tatoli kolo yo zali nzambe seko na seko yesu yo zali nzambe. Yes. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà de retour. Le temps pour moi de dire des gros coucou à mes bien-aimés qui sont derrière la caméra. Je vois Agence Makessa, donc double bronzard. Il y a aussi le Bogar, donc Mbalonza Makela Kitoko, mon petit frère propre, donc Chris Makela, aussi d'un côté à Lumière, Tozana Audrey Makela, donc Bandeko côté quoi. Merci. Enfant poli. Il y a des enfants propres, il y a aussi des enfants polis. Donc, c'est lui qui est l'enfant poli. Il y a les Nazaréens. Donc, je les aime beaucoup. Na bato bazana sima ba conduire bisoté, monsieur bazana ba bureau, bazo travailler na bango grâce donc je fais des gros coucou hein. Et aussi na ndeko nanga mikolo na ozaza ming penzana ye. Hein? Mon bien-aimé Alpha, donc c'est ça, Alpha, Loabula, c'est ça. Nzambe apambola bisonyo soto, aussi ma soeur bien-aimée Bénédicte Chipatoka. Merci, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre José Chopa. C'est lui qui est mon invité spécial du jour. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman, que le Seigneur vous bénisse, je suis très content, merci beaucoup. Merci beaucoup. Balobi bolingo na ngana bata France. Ezo mata na bosante. Ezo mata. Babi sikoyo. Balobi. Po bovanda na batu te. Ezo kita. Bolingo na yo na batu kitaka. Mais yanga ezo mata. Donc c'est un peu ça. Faut yeba kozana batu, ko yeba kolia na batu, ko yeba koseka na batu, ko yeba komela na batu. Po ezanga na mbongo ne baloba mezalaka na batu. Netinga. Merci beaucoup Alpha plateau. J'ai dit papa balingi o mingi hein Thomas. Ah gloire à Nzambe. En tout cas kembo na kolo parce que namona ki onke batu balingi mingi. Namona ki batu balingi mingi tango bayoka ki sango ki apôtre a été empoisonné na ebiso ki nazwa bapel nan mon appel à ndengwa jusqu'à ce que batu zo benga même oui, avec décalage à battre tous à Amérique, en Afrique, en Europe, c'est un battant différent. Alors jusqu'à ce que na lali na buto bi kenga na travailler mingi na butu, na bonde la mingi na butu na moi na zara na pongi. To ba mikanda na koma ba livre na nga to biloko musu na koma en plus na butu. Alors na zu vraiment ba pelle ebele ba te pelle nzo ka ba sambela ka pona biso to yeba kana biso te zamba zo luku ndenge biso to sambela pona batu, zo ka batu yo sambela pona biso na za vivant. D'ailleurs, pour Nango, Ndemoni Nayaki, na Nazaréen, pour émission Eza Solomé, Naki ko rendre action de grâce Nanga, action de grâce Nanga, Eza, est-ce que Nazo Bisa Batu, Balembate, Oyebi parmi Batu Babenginga, Bazo Rekete, Babito Mame, Tango Zolo Ba, Ozolo Lalikambo Poison, Oyebi que, bon, Vato Bamakambo action de grâce, Nangina Ebisao, ce n'est pas Ngai Mutu, Naebisa Kindeko Naoke, Akendo Ebisa Pasteur Ayambola, Ndeko Nao Yemoko, Moutaya qui est pas nanga, yemoko pa qui na mwasi nae. Donc naza na preuve, je crois, naza na pareil nanga awa. Nzoka eba kité deuxième jour ayaki na registra qui est na ba pardon azo senga na kolela nae. Zali. To tia yango na ninga mabete to tia yango parce que là to lobaka bato bazo ndima te même ngai. Des gens là to beti ma solo que ba pesi ngai ka poisonné Thomas bato bazo ndima te mais bino bozana ba. Mais ngana zala ki wana sambeli ponango mais obi ke na nzamba zo lokumu nzamba pambolo soko zaki lokoso mais l'autre soka na wapi parce que c'était beaucoup d'argent obi ke nga moto na moni ba monta na motema kana nzambe mais toutefois au moni ke na bonzambe na yo au moni basala nzambo bité to matala cadeau empoisonné yango to bondelo zaki lokoso te to soko zaka lokoso yango nazo bisa batu nazo ka passe na motema tala émission à ko soutenir ezali ne Lazare nazo ebisa bino na olinga kosomba nyonso olinga kosomba na lopunga na yebi montate olinga kosomba na lopangu olinga kosomba na mituka olinga kosomba na eloko nyonso za na posa nango même matériel
il y a l'eau pour la Nazérin, il y a haut niveau et haute qualité. Mais tu ne l'as pas fait pour l'amour de Dieu, pour le but de Simba, pour éviter au bateau, on a préparé pour nous. Alors, dans ce ma sœur, ceux qui, je crois, une émission où je prendrai cette partie-là, où il y a le ban mission, comme ça, il y a Sergio Oyoka. Pour tout nanga ba question de konanga panya salinde ngwana et apôtre yoko bomba mutu musali na nzambe te ngana bomba ki la preuve ane ke la emble yo ba tuna ki ngana bisa kombwana ba pasteur ebele bazana ko soko lingi pe to ko citer ba kombo ba pasteur mususu par rapport au ngai ba yaki ba pasteur Vital Chasmovaza ba pasteur be ba Marcelo ba pesa ki conseil na ba bite atoma lokolo limbisa elibe ba yeko ebisanga ba bitoma lokolo limbisa ngana limbisa ki la preuve ane basali na nzambe na tangi ba prophète miracle ba yaki ba bondela ki pananga makambo esila ki me na comprendre mais ngana bikaki nanga na kumisi nzambe yango moni totikaka bolamu na Nazareth esika o nzambe asali ke batu bayoka mawa batu bakota prière ponanga esika o nzamba osala kenga toma na lekaka pona kopambola bana nzambe action de grâce nanga yango ezalo kwa grouper sa contribution na Nazareth pona yebi nini Nazareth sali nini Nazareth o eza mutalo bate côté enveloppe eza ki apambate enveloppe eza ki apambate te Thomas oui eza mutazo mona tu bon tchazo sa bazo mona te ponga mona yebi monteza po Thomas moka signa ki ala pakinda ya lobike eza en dollar eza ka likasa moko na omona anada eza te ke to na bana bino ke biso moto zo pesa te to banga te me to bangisa to bangisa vous comprenez donc tika ko bangisa batu soki elandela ni na musuni yeba ke na molimo ko bokoki te baso na musuni okutana parce que Thomas a guerrier et bon oyebi ke ngai na maintenant l'accès le moment mutu ko comprendre ndako no moko propre a ebiso ke za bongo ko mo boya pani pesa mo apoto pas problème boté ndomote yo kunzi meno ko yonde ba pesa ki ko pesa ke ndo tshao zana pour parce que yo eba ki za poison alobi na tribe ka eba ki za poison azwa ki ndongo donc c'est le quoi azwa ki pocha isa loko moto ye toma loko souci na ye otoma ye azwa ki neka loko ba pesa ke ba obicha mais ceux qui déjà yo ngana peso emble muto pesinga loko la présidente na ya ko tia na mai ya présidente bon ceux qui ngana ebi ke loko na o chata na ebi ke ya poison est-ce que na ko tia on kwani parce que il reconnaît comme sa présidente bon yem tanga za bébé atena na teke elo bo pesinga bo kendo na kendo cha eza ya nini e ko pese santé te aussi c'est malade ya peut-être bomte aussi c'est malade ya nini ya voix atena ite zamba pambola parce que au moins yo comprendre il y a mon réponse yango pesi alors na za na problème mon côté nazo pesa merci na bana nyonso ya nzambe bana poto oyo ba soutenir ngai na ba prière na ko benga na ko remercier trop hein j'étais vraiment dérangé pour vraiment na sepeli mingi zamba sali nazwaki d'ailleurs maman moka uti na Goma maman na sapona makambo ba poison ayaki nikima parce que ba baki monde ba kotana na mundele ba poison mseza ya mutu mwindu ayaki atali donc eloko moko ezate mais nsambo abikisi ngai merci na bino nyonso merci na ba pasteur nyonso na Nazareth merci na humble servante de Dieu na koyebiso la princesse qui est aujourd'hui la présidente du Parlement céleste merci na yo zamba pambola soki yo te peut-être le temps suma kamuso nga komelanga zamba pambola yo oyebi bato nyonso bayebinga sima na yo na respectaka o mingi na pesaka o limemia pe na ebisaka o na kumisaka musalo salaka soki ako reprocher za na reprochaka soki ya mabe ezali to kabolaka to partageaka zambe vraiment pambola donc ozana mutema nanga merci na bandeko nanga nyonso bazaki na prière konanga omoni tango na lekaki na écran nazaki akokonda mais siko moni ke santé zongi parce que tozaki na gêne zongi pe na penza te potentiel bébé omoni loko batela ki poison et sali misala menzamba longoli yango et bébé sa tentire bébé sa nzoto et omoni na ngana subilo kama ba nini te parce que son la tango bon ba chaleur ba po ba nini mais zamba zo lokumu merci mingi na sengi bino vraiment merci vraiment bravo mission na yo zamba pambolango zamba pambola bino bato soutenir kinga zamba pambola ba ndeko na nyonso na zomona na sima wa bango so balelaki mais ba moninga zamba zo lokumu merci bandeko na zo ba toujours likambu ya son bozo ba son mabe na ebité penda na ebité siko na zo na sala ndenge nini yo mo pesanga solution na zo sa nyonso na koko sala so ozomona ke son ezo simba te okomi première fois komi deuxième fois komi troisième fois mo ezo simba te même biso to moni ba pagano papa pona musala na bango akoko somba ta soma instrument zo pesa muntu kaka pa yimba nzembo ko édifier te ko bebisa bana na bino na kata bandako
siko na ebitele bozoloba bozofinga ofinga nzambe ozofinga ngai ozofinga lela pour les nazarena za personne morale so ozofinga na bapôtre tsopo balekaka wa to ndenge nini natala donc bien aimé tika ofinga nzambe nanga nzambe akela yo kofinga te mpona nzambe akilo kodimina nzambe te mpona makambo son son ekokani na nzambe te nzambe awutaki na le nazarien dans les pamba amemi eti lelo toma plateau ezwami esengo te esengo makasi mama ndo moni na bandai koloba na bato mosusu bazobenganga mpona son toma vraiment nzambe apamba makambo ozoloba mais son nga na bindeko nga na kasi ekuta kobenga ngo lobi toma naza na posa ke moni son wana ezokute combien po toyebisa humble basombamba mpo babongisa makambo wana nyonso mais ozobenga ozokorige biso mpona son problème eza te na moke oyo nzambe asalaka na humble servante de l'éternel nazoyebisa bino boye eza te ke na mutu moko oyo azali patron moko oyo azwaka humble servante de l'éternel la présidente ayebisa présidente zwa autant na chaque émission nde nalobaka na bato boye nayebi te awa tozwi plateau awa tozwi esika peut-être ekokoma makambo kofutisa me nga nandimaka te parce que nga nalekaka na émission oyo nafutaka eloko moko te na émission omoni yango eza bisiko biso tokosala baaction de grâce eza bisiko biso tokotindaka bambongo na biso bacontribution na biso mpona koluka koaméliorer mosala oyo ezosalama soki ozobenga la humble servante ozobenga nga apôtre mpona son na osengo pardon benga nga po yebisa nga apôtre qu'est-ce qu'il faut faire biso nyonso ensemble tosanga neti na sepe na papa moko azaki na Allemagne papa na lobi boye abisi aura moyen akobenga semaine oyo eza koya mikolo na fin du mois comme ça bayeba eloko ni bakosala basangana na mbo quelque bato baluka instrument moko ya bien ya kotinda mais papa kosangana na bato bon nayebi te peut-être dans organisation na bino kuna na Allemagne mpona Nazareth mais moi j'ai préféré ceci que soki eloko ezobengi humble servante de Dieu boza na numéro na ye que voilà moi j'ai pensé ceci ye lokola aza moto ya domaine akoki kooriente bino malamu mpona émission eleka nonka bien donc son eza kaka bamoyen oyo Nazareth azo akopie sikoyo soki nzambe apesi ya ebele ebozwa bason bien. Merci beaucoup de Nazatole qui déjà étape Nzamba Mngolo, à moins que nous servons un Dieu qui est déjà mort. Mais je sais que c'est lui que moi je sers à Koufa passer quoi. Nazana rondi mamu za yaliboma. Ngapa nazana rondi mamoko ate na monde kezo simbate. Na croya kana nzambo a benganga. À moins qu'il y a un Dieu à benganga. S'il y a un Dieu qui m'avait parlé un jour, à l'obaki nangai, ce Dieu là est avec moi. Quelque chose va se passer dans les Lazariens. Soin ko bonganango donc lemba biso te pour l'instant. Ndima biso kaka ndenge tozali toma toleki wana toza wana kotote na lingi bandeko nyonso to bazo ko supporter les Nazariens na étape o tozali donc bo supporter toujours nga na étape o na lekaka na nkolo bolandaka bozoyeba bozo buka mabonongo soki ya kopesa en espèce ezate buka mabolongo no epsa nzambe pesa les Nazariens sont ya kitoko ba matériel ya malamu nzamba pombola biso toma to bandaki koloba mbaleleki na témoignage nonga pena komisi nzambe nenga bikiseli ngai na lingaka bino so bozala batata na ngai tango tozopambola libota nzambe ezosala malamu donc mutu ana nga pena limbisi ye olingo lela ngai mutu kana le Nazarien kaka boye nga pena limbisi yo libota nzambe pe bakomaki balimbisi yo ntoma eza ndenge nini tango tozoloba ke okimaki na kati na église okendaki okompe kobangisa sirène wana soki aloki au nom de Jésus na mikongo mpona komobangisa bato au nom de Jésus elobi na mpe tokosekisa yo nani ndeko ya frère Mathieu oyo frère Mathieu bakaboma alobi azobisanga na téléphone allo au nom de Jésus donc au nom de Jésus nayebi te koma nini yango merci mingi nzambe azwa lokumu oyebi biso nde bakretien toyebaka valeur ya kombo na Yesu te komona bandoki baza na valeur bazoyeba valeur ya kombo na Yesu oyo biso totangaka au nom de Jésus au nom de Jésus alors nalobaki ke ntango na kimi na ye na ndako lokwa tokoki koboma mwana mwasi wana te à cause ya son offrande robo ekitaki likolo na ye tous les démons bapesaki biso bazalaki su te bakimaki na bango batikaki biso nde nzambe na bomoi apesaki nga mayele moko nakomi lokwa kokanga nakomi kokanga yo bomi tokoboma ete bolakisa ngai tout ça et tant on est content à combat au nom de Jésus n'enga baki sirène na monu azoko ka combo anate combo ne zaki lokolo ko muka ndeko sali moi passe moko na mutema na mobimba et c'est alors on est ko banga combo na profita ke comme ndika muke kaka au nom de Jésus nde aye ko expliquer ngabi Joseph oyebi ke il faut to kende siko na bopito avant de réaliser ba mission mususu tozo ke na hôpital na tuni hôpital to ke sa na bito ke na hôpital eska batu bazo bela eska batu baza malade eska basi ba boti na ba œuvre caritas monde ba œuvre zaka batu musu ba ke ko pesa batu biloko kolia
bato mosusu bakesi tika bato bilamba bakita bato na hôpital la humble servante de Dieu nzoka nyonso ezalaka bato mitema mabe ya malamu te nyonso ezalaka ya nzambe te biso basangisi babimisi biloko na monde ya ténèbre babi bakende kotala bamaladi bato nyonso baza kobela na hôpital bakende kotala bango ebatikela bango biloko wana nzoka la humble servante nayebaki te tokomaki mokolo ya samedi parce que bakendaki samedi babi Joseph tokende toke ensemble siko batie nzambe alimbisa yango yebi esalaka nga mpasi tilo bazwi abe moko abe wana tilo nayebi ye bazwi abe wana batie liboso mpo kaka na koinvite moni ngai nalobaka ndelo komola humble servante nga na ya na nazirin mpo na kosimba mitema ya bana nzambe babongama enoko finga enoko tiola enoko ina enoko sala bapolémique parce que soki polémique nga kolinga mutu oyo peut-être abi humble servante nalingi otya biso pa plateau moko na apôtre Joseph nga na tout na yeba question ya répondre nga wana c'est bon wana tuka na kofungola nyonso na kobimisa nyonso po eza na biloko mosusu na koma na livre na okoma livre eza oyo na lobango na plateau te pe na l'église te eza biloko mosusu oyo par exemple moto abi humble servante nga na lingi na produire apôtre Joseph nayo c'est-à-dire abanda témoignage ne tina suka sidi moko makamu nyonso na loba kuna eza oyo tozo loba boye te po internet eza ba moyen au moins ozo bundana mwa muke tozo loba ka pona ba alors alobi na abe wana diriger biso to ke ipa be na sultani mama na sultani na biloko ba mama moko esika ba utaki to yebite ba ya bisinga ba mama na baza ba mama d'église ba mama boye ba mama ya soutien to ke na bango ensemble tant to ke kuna nzoka la embe yo kama kamba yo sala ngana zo mona to kokota boye ba ke pa ba bébé esika ba bébé ba bota misika wana ba bébé ba bota misika mama zo kusha mwana tant ba zo kusha mwana bazo benda molimo wa mwana nazo mona comment est-ce que mutu aza na mwana na ya bébé bazopesa ye zo basavon to kotikela yo kokanisa ko mutu nyonso bazokota na kata bopito ba kotikela bato yango nga na lingaka te la humble servante makambo ezaka na poto oya mutu aboti mwana na ye bakaboli mama na mwana kotikela quelque part 3 jours oyebi ke mama moko abenganga na poto ke mwana na ye bakotisaka ye aza bébé bakotisi 3 jours quelque part phénomène bamonaki na mwana wana ba docteur bakomi kozwa mwana ya muke ya mwasi ya bébé bachaka misapi na kati ya mwana muke ya bébé bakomi ko contrôler mama lobi ayebelo ko tindaki ete alongwe na ba vertige ya bakisi bapesaki akendo kota na kati ya salle amona docteur azozwa misapi ya mobali bwa mukolo akotisaka na bébé abimisaka soki biloko ni mama gangi ekomelaki soki ndeni docteur wana azwa mupepe afula mama na bina kweya nazoyebisa bato vérité asali bato bango mangai te naobiki nga moko na mona kazo simba mwana nga mona mona kazo kwa viol et pas mwana de docteur abisi mama lobi non oyebi eloko wana to sala ezani ezake biso tozo kende ko aider mwana o parce que eza na esprit moko eza na kata mwana photo récupérer ozo ko pas bloka ndenge wana bato nyonso bayaka na hôpital la humble servante de Dieu bango nyonso bayaka pona kopesa bato biloko kolia te mingi bayaka wana pona kobebisa bana bakoti kuna bandi kobebisa bato ya maladi ya makaso bazokende kufa na liwa bango bazozwa bango facilement omona sango wana ye azui manani mafuta moko apakoli mutu bende baka pakola mafuta ya bomoi ya suka soka pakola ka mafuta nzoka tanga otya loboko bo ayibi étoile azui bomoi ya mutu wana tanga azozwa ngo azopesa na sirène lati kitoko koyeba teke omona ka mwasi mo patron aye kotika biloko na équipe na ye nzoka mwasi wana aye kozwa milimo ya batu bamema bango tokei tozwi na bopital tozwi na butu aye koyebisanga bi milimo nyonso tozwaki tokotisi yango na kati ya bokalo donc non na monde na biso nakende ko présenter milimo tozwi en attendant pe lelo tozokende bano bapesa ko moni bano bapesaka bakende okina bekolo wana bakokende siko na butu kotinda ba agent na bango bakende ko récupérer siko epa ba mana bapesa bango eloko biso topesaki oliaki na école yo pesongisela biso oya biso ma sœur humble servante de Dieu de ko sala ke tozwi ko continuer kati na sirène wana na osala première émission ezaki chaque jour mission donc kamataba na basi 10 à 15 ko coucher na bango kotika na bango eza kozwa solo na bango nzoto comme na monde à ténèbres bakozwa solo na ye bakosala eloko balingi nazo continuer pe wana na deuxième mission nanga ezaki chaque jour selon la mission du jour ya okende kokutana bana basi donc na coucher na mwana mwasi wana na kotika ye serment simi balinga na baki soit serpent de tête soit escargot ezaki nango facile mission na neti ya coucher ba fille 10 15 na journée eza yo tozo coucher bango to ozala bato musu na kati po mutu normal na ebite hein. La humble servante de Dieu oyebi soki ovandi déjà na Satan esika moko
oyebi soki Satan tazopesa o makasi na bandai kosala nini la embe la sirène akozwanga butu mobimba landanga daye yo kutozo koloba po nga na lobaka vérité na témoignage na bombaka te akokamatanga na mbeto nga na bisaka bana nzambe parce que soki nga na koloba te liboko na lobango likolo na lobango mutu te akokamatanga na mbeto ndenge mwasi alalaka na mobali akozwananga butu mobimba tokolala butu mobimba alemba te nga na lemba te donc zo mona besprit yango mona ka basi musu na mbeto omoni esprit moko zo comprendre te nga ngaka ka 20 nga ngaka ka 10 yo zo comprendre te nzoka milimo ezaka mwasi wana mwasi au changer mibali ya lingi ya boy ya lingi ya boy ya lingi ya boy ya munen nga lingi ya boy nga lobaka vérité parce que yango dezo sala mingi na kati bomo ya bana nzambe omona mwasi mususu azoki malibana na pourquoi eza milimo kati na talaka na zozo 10 yo moko tuni question mais na 10 wana so faut mai na nga mobale bima parce que faut mai wana ya mobale bima ndeko kena semence semence wana ndeko kota na kati ya nzoto na mwana mwasi semence wana tango kende eboti eza na mukolo moko tende omona nyoka koti mama tie mitubo te oyoka te babenga ka batu mususu bana nyoka bana nyoka ni ko bani semence wana tanga za kola na kati ya mwana mwasi soki par exemple osaki na 18 ans tant na kushaki nayo semence wana bani na 1 année 2 ans 3 ans na kati nzoto na o zwa nyoka ya 5 ans na libumu na o spirituel siko ça va fait plus tard onde ça na befe ndo mona mwana 18 ans na komi na 25 ans comme ndongino kwa koko abeba comme le kwa mukolo kasi befe na ngoya ngwana ndo mona mutu akoti na libala azobota te parce que nyoka na baki aza na demitu mutu moko ke ko vendre sika pour création za la kanti moi ça zo kazemi eza na basi musula humble servante bazwaka na bango zemi mais le problème c'est que nyoka na tanga ko kaka solo ya zemi ado dizem kana tona mutu na toma olobi ke yo okoti ozana ozo coucher 10 femmes la journée ozo lemba ba cité hein ce qu'on a tuni okutana mwasi moko ndoki. Est-ce que ça peut déjà coûter un mois si moi qui vient me coucher? Ah pour moi ni peut qu'on a na l'église mabé parce que on a le belo comme on est lelo on a coûté na kila mois si andoki mais ndabi so kasa na poto ebi fio na za na poto batangi la embe kokutanga ete na nala saka ka batu mayele moko embe moni na pesa kama ile pa bana nzambe uyebi ke ndoki na ndoki ndoka babonda na ko yeba ndoki ndoki na ndoki babunda kanengi na embe nazo kendo ko bisa ona ba trois missions na ngezaki facile mais mission bande ko pesa nga passe ezaki ya église mais siko la embe servante tango tozokota na kati na église ezaki na ba oyo tozozwa te parce que oyebi na yebisaki bino moko tozwa keta cause ya son offrande moko tozwa kete parce que azaki na mukanda na Nzambe Bible moko tozwa ki je m'excuse tozwa kete pourquoi parce que ayebaki Nzambe moko tozwa kete pourquoi parce que aboyaki kosala lisumu musu tozwa kete mais tika leona kene koloba na ba oyo tozwa ki quand même parce que tango ba Nzambe azotuna mais bazwa ki wana bakoka kite bon ba oyo bazwa ki na kati na église la humble servante Nzambe moko azoloba bato musu bazaka na ba loka koloba ngana za Nzambe sans effet ndeka kotoba au nom de Jésus et kozwanga te Jésus akomi loko alipa mutavani na kaka de langue au nom de Jésus mutaza na kwiti ya zodo do la unka au nom de Jésus mutaza soki ndenge na masumu na au nom de Jésus non Jésus ezali kombo o eza au-dessus il y a tous les noms Jésus est moko za Nzambe la humble loba kiboy si tu es ni chaud ni froid je te vomirai na Apocalypse tant à parler sur les églises alobi nazo sepela na yo église nazo sepela lengo zo tambola mais na mutoyo azali ni chaud ni froid ngai Nzambe na ko vomirie mais Satan yebi parole Nzambe malamu Satan yebi ke mutoyo azali ni chaud ni froid c'est-à-dire yemoko samedi na bar ale kamata ale bina ale boma bang ale kitabang ale mama matare nya matabangwa matare abati ko na dimanche aye akumisama pona bolingo na yeso kangi misozo mona netola malokutu aventurier samedi azaki na boîte amata renye akanga bango amado abuka bango tala batiba tala loketo tala sawa abini dimanche aye Nzambe zo lokumu kombo na yeso kombo na ngula obinze mwana kanga mpa nzamba nzembo senga na bongo maki okombo na Yesu kombo na nguya kombo na Yesu kombo na nguya Yesu za kombo masekite Yesu eza kombo na nguya yango moni siko na kati église Satan ayebike eza na ba oyo baza ni chaud maman humble servante de Dieu la présidente ayebike ba oyo baza ni chaud ni froid oyo baza makomi ba une église Satan akosaka na hotel tala lelo ba caractéristique ya église okomona na kati église ekomi lokola neti ba slogan boko pambama amen boko pambama
Yoko matalikolo. Amen. Yoko na côté pas américain qui reçoit visa au Kenya poto. Et pas américain. Boma. D'abord passeport gabonais à pam. Obi lona si qui m'a bien na car na zaki. To me mutu mongo boy na carte. Bon, ya pas. Avec ce mot porte obi qui va changer passeport. Donc tu passeport non tous permis tu pour na babeta visa ba côté kuna la Schengen. Et comment ça va changer na yo qui passe na motema na éviter. Na zo apprendre va changer ba passeport. Donc chaque jour comme ça va changer. On biso ba combattre to lemba ka ko lobate. To ko loba ka. Et ça puis c'est jeune ngate. On a ba colère rebelle, maman ba colère rebelle, ba lukana na ba poison, bango ba comme ko senga sur makambo ya politique. Et comme lisusu kuna ba posa, kuna batabo ba ke pa dayo, batabo ba ka consulter mais ba consulter ngate ndingi baza ba na nzambe. So mutana poma ngasa makambo mabe. Na opese tolite. Mama, nzamba lingi boite bibelo biboite. Ezana mususu azana azaki na kati ya ténèbres, tiki na ebino. Aboyi na po makambo sa boni bo ma peuple. Ya bo abimi na e, aye pa apôtre sunga na prière. Toi to sa ki botolo ki makila, to ngato bo mabato bona sungie. Siko communique muni. Donc beaucoup sangani likopa eza muke parce que soki nzamba bateli na emutu muta okoka azate. Alors nazolo babwe na kati église eza na bana nzambe oto kokakite bana nzambe musu ya satana o bazana kati église to ba o bakenda ka église na loyenge la embe servante bazana bango bana satana te mais bakenda ka église na loyenge tala ser moko amoni na église moko ezaki na lemba kaka asepeli na nga pe asepeli na ye na kamati tokei sans pour autant que c'est wana eba même kaza mwana nzambe ou asala kabote nzoka na kati wana la sirène epsinga omoni oyo aza pamba c'était ma topaza moto tokeba obiki wana banji bakitaki o wana pe mususu wana obiki likola parole nzambe esimba kite siga na bia oyo problème ezate o total est zéro donc abenga mwana nzambe mais zéro tokoti na kati hotel wana yezalaki mukola sacrifice oni efalaki na coucher na ye mbala moko la sirène ezalaki ni soki na coucher na mwana mwasa ndengwana na alali pongi 20 parce que yo toninga makasi wana na kozangwa déjà so biso ke makasi wana ezalaki ko utepa na ngai te ezalaki ko uta na monde ya ténèbres bakopesa nga makasi ezalaki ko bapesi reto vilo donc makasi force moko boya monika ndenge lelo bani musu bakoka bana banyama akoka bien te kuna akoma na bankore akoma na basoki nini akoma komena bakisi na nzoto tanga wisi ko baka kutongola ya konyomuka ya kuvwazula ya kukiasula pwani makasi ezate ifoza na makasi ya makasi ya naturel ya ifoza la soko moni naturel komo kima yo koluka na to lukande mabondeli naturel c'est que kindumbe le kakeza bato musoma banda kala kindumbe na 14 ans yango na zobisa ba jeune garçon ba jeune frère o baza na poto bana nyoso bana mikili kokenda kano bikendela te okende na awa kamata okende okosilisa énergie tango okutanda ka libala na mwasi na okoka ko satisfaire mwasi na ya libala te na zobisa bato vérité mobala sila ka makasi alors yabande ko pesa nga makasi moko ya ténèbres omona soka lali na nga tike nga force wana akotike nga ba semence na kasa nzoto semence wana kokamata basi mais na yebisa pio ke na ko banda 6h 10h donc et puis ko banda 5h na ko banda ko qui s'appelle na 1h donc 6h du matin 0h bon ko manga na coussin azaki na faciliter la humble servante soki na kei na maluku na sepeli po ezaki il faut OK na ba point stratégie ce n'est pas mbala moke lemba tant aussi ba omono ba ko remarquer il faut changer ka ba côté to bande ko changer parfois mon to changer to kei na kingasani miko wana ko so basi kuna na coucher na bango na ko sala ki a partir wana na tiki semence alors eloko na solo ba na nzambe l'église ezani moi sur to kei na un hôtel donc to komi na hôtel moi si ayebaki aza mwana nzambe azaki na église na bango to continuer un hôtel maintenant nous faisons rapidement la régie parce que j'ai une question à te poser. Nous faisons rapidement la régie bon retour à sous. Tina Yesu libala ya basantu libala ya bana na nzambe libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même. Connais-tu ton mari? Connais-tu ta femme? Haha! Bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015. De meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Qu'il ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo.
Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a des prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Maman. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Maman. Nanutilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Maman. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolupé Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 1. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015 à de vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Ok, bien aimé, nous sommes déjà de retour. Nous sommes toujours dans Thomas. Thomas, nous avons tout moko. Basi nous avons 15, 10 wana par jour. Aux autres tika bango, tout me suspect que zo vivre na bango. Pour n'intimité moi, oyeka eza ba cello to basi normal. Pour moi c'est pas tinga mamuto. So linga ngada to kenda ki. Il faut tinga mayo. So le bana ko tinga mo bana gérer bango ndengeni. Bon, ndenge na lobaka no humble vérité. Ngalinga la vérité. Ngalinga la vérité parce que la vérité na ngai moko. Le coup ma bête ngai pe na to mazaki païen. Ce qui dans une mois c'est moi ça on doit dire ngai te. Parce que donc ba micro ba comprendre tout ça et puis bon partout vraiment mobile c'est-à-dire au sentir mobile mais le problème c'est quoi eza ki makambo eza spirituel la humble eza spirituel ce qui na moi na moi si eza te kinga na zuye pona linga été c'est vrai et le kolobe eza vrai misusu eza ki ce qui na sepeli nao to comment vivre mais la sirène ne permettra jamais na vivre na yo yango na zolo ba ki basi nyonso oyo na bande ko vivre na bango lokona mwasi soki sirène na yebi il faut ça la toi sani abebisa mwasi wana zoto mako bebisa nzoto ne obebisa nzoto kana nga moko omonika na nzoto na biso bana mibali achenge loko moko tonga ko yeba nzoto mwasi wana mbala moko loko ane koti ebebisi pe mwasi wana ya kozana na baline oya bato kozwa solote ya kozana meta muso abebisi nzoto na bo mwasi ndemo na mwasi muso azotanga mai na nzoto na bo mwasi mususu makile kanga makate mususu makile bima ko bambuma mususu abebisa so bima solo lokwa Thompson moni mai ya Thompson so baki solo ande manzoto mwasi na se mususu ezande wana parce que babebisio mibali pe ko la pe ande ko bebisa mibali na ndenge basio batene bon pe mission ko bebisa mobali mba sirène bazaka soka lingi mobali amoni mobali wana za alingi mwasi muso a dibanda o ayebi nzambe te o ayebi pardon monde na bango te o asala makambo na bango te mwasi a dibanda olingi na bolingo solo akobebisa yo akodétruire yo ndenge moko pe ndenge o ya mibali atati wata soki batindi mission pa mwana mwasi eka monike mobali moko olingi mingi akobebisa mobali wana akolongola ye musala akotia chômage kati na ye akoluka maladie moko sexuellement transmissible akobuka ye mokongo akotiata AVC na nzoto akotia faiblesse sexuelle akotia malade ebele kaka po yo ozalaka ya ye moko ndo monaki ke mwana mwasi onga alingaki ezalaki kaka oyo
ngai moko motema ngai osepela ngo mais soki eza ya mission na mission na ngai na ko linga moi mwasi wana te na koma kwa mwasi na mobali misusu na ndeko linga bango na kozonga bango 2 fois 3 fois mais zaki pona semence te musu ezaki pona sepela ki na bachina na bachana na sepeli nango te na mwa beauté na ba mwa dessin na wana tanga komona ngo na bia petit ofu na zongele susu lobi na nenga normal comme déjà ça zoki ndenge ya ba ya mbutu na zongi c'est quoi zo pe non ya normal donc c'était comme ça mais siko nakutana ki pe na makambwa nakutana ki na makambwa sinto mokutana makambo bombaka makambo na poto kofungola kala mingi te mais bicepso exemple sous sur bake mobile yango aza pe na kisite hein moi c'est pas na kisite yango bolingo normal mais bato be bayebaka te toma eza pe na mibalo baza na basi ata 15 ata 10 azozwa bango azolemba te est-ce que eza pe na spiritualité aza na kisite est-ce que eza pe na ba conséquences spirituelles oyo kozala mso azwaka molimo oyo ye azoyeba te amemango awa po bato babangaka sida. Or, à part sida, makambo eza na makambo na sima ya ba rapport sexuel to bana bosolo. Zamba pambola yo oui, eza na ba conséquences. Mobali eza na basi ebele. Mwasi nyonso oyo azozwa aza na molimo elati mwasi wana. Oyebi na bisa ki bino comment se transmet les maris et les femmes de nuit. Cela veut dire par les voies sexuelles. Ceux qui parmi ba basi wana azozwa, yaza na mwasi na ina ndako abala. To mwasi azozwa mibale ebele. Tout le monde a basé 15, 16. Ce qui est que à ça la mais la plupart n'a pas ça la humble servante. La plupart ce que mon montation a basé 15, 20 à ça la satana. Je vous dis vrai devant Dieu. À ça la satana. Nous sommes le besoin pour na biso. Surtout ba kasaye ba ke no biso to ba la 4, 5, 6, 7. Milande là 4, 5, 6, 7 pour la nuit. Parce que pour n'ambon on est à diamant, misusu wana basa ba kizengi. Misusu wana basa la kolekisa. Monsieur soit bas à la oya. La commune 3, 4, 5, et c'est sous il y a normalité. C'est pas normal. La haine des servantes. Bible Zoloba, ceux qui m'ont aligné mi balé après ça bango bolingo moko. Yebisanga nani na mokili awa ko linga basi mi balé ndenge moko. Après ça oli pota, après ça oli pota, après ça oli bisou, après ça au bisou. D'abord mi balé ça problème. Bon comme on a 3, comme on a 4, comme on a 5, et ça déjà spirituel. Soit yo moko zo salé la bango, soit kindo kinde zo salé la yo. Soit aux en inconscience, soit aux conscients. Yango nazo bisa mutu moko na niveau ko comme na basi ebele, na niveau comme na mibale ebele, yo yebisanga ende se rapide. Moi na mwasi azana Jean, moi na mwasi azana Pierre, moi na mwasi azana Pichuna ya azape na pa modogo. Par modogo, bakomba kala ba modogo, bakomba kala par modogo. Si vous avez ba mibali 5, yongo yebisanga ke za spiritualité. Soit ils sont inconscients, soit ils sont conscients. Tomato peut-être peu to zape na ba réalité mususu hein, ba na mikutuna, donc to banano. Mon balo azana basi par exemple 5, 6, mais basi yango ba yebani, do ba ayebi. Ke mbala ngazana na oyo, mbala ngazana o, mais ba yotinga makaka. To le bango ni. Ba onyo so baba ndoki. Limisanga ekopesa bango kanda mais bino nyonso boza bandoki na yebisi bino ngo bia bino nyonso boza bandoki lakisanga libala nani o basi bavanda 4 bavanda 5 bavanda 6 bayebana pe suka na bango eza bakende kufa mobali na kimia mobali parfois un dictateur hein maman c'est imposé maman dictateur na nzokala na soto na ngate landanga très bien mobali wana azana basi 6 na tina nazo bisa OK ezalaki na ba papa o bande ko yepa ba sirène c'est-à-dire ko basa la contrat. Par exemple, mingi bazalaka na boka sawa basaka na ba dépôt na bango to bani na bateka ka ba Thomson bateka ka ba soso ba obligé ka bango ni na monde ténèbres sirène obligé ka bango pour ce monde na zo coopérer na bato bazo ya wana ndenge na oketa na ndenge na kutaki na chambre moko na bibale bele okanga eloko moko ibana no se faki ba coucher mokolo wana la nanga te ngana koti na kuta mwasi na ngane wana mena na komi wana te ndesi ko na zo biso ke ba mibali wana bande koya bazo epana epani abazo bisa ke tozana kosa ba dépôt na biso ba Thomson ebimaki belé ba soso ebimaka ba biloko ebimaka ya chambre froide bato bazana ba chambre froide na bato bazana ba dépôt na bango wana aza ko obliger bango surtout pas ba Sénégalais bandinga ngama bandinga ngebele bazo na yesa bango bino vous devez marier 4 femmes 5 femmes batuni pourquoi marier 4 femmes 5 femmes d'abord ceux qui mutazana basi 4 mi balé minai et c'est déjà déstabilisation ils sont pas déstabilisés déjà pour yebi moi sur ça là on m'a bêté yo mona moi si tala jamais tam ko moto pour qu'on anya ba ko yokana mbanda ba yokana te lokuta wazo bisa ke bambanza bazana bambana ngamoko nazaki mwana ya mwasi ya mbanda donc na yebi kimbanda ndenge zakana kata famille papa na biso zaki na basi boni papa na biso boti bana combien plus de 47 enfants et
mais na kati na biso wana biso bana to kolingana ki mukolo ngande na ataki musai na nzambe na ko sangisana bango nyonso na ba musu bazana poto na ba musu bazana ba mboka belebele na ba musu ba yebaki nzambe te ba ko banzambe simananga nana ko sa ki bambanda ba yokanaka la MBC va tataza bazambe bale ba yokante me ba yebana na bango ba veta na bango ba kara mais ba yebani ke biso to vivana biso mbalima ba ko yebana ezala koso et na biti soit mobala zana mbongo mona bambanda ba mbala abuto koso. Merci, tout c'était Thomas. Ote non, mon père n'a pas besoin de coordonner, on te vend d'accord, on te ça, on peut s'emballer bambanda toyer, bana, mon père n'a pas besoin de minga za coordonner. Babo kaka, babo ndaka na liba, on va za na bachi, na bacha, so ba za bachante, bako venda to kuta kimbada le kuta, koloka na koloba. C'est que souvent ni manda ba kani, c'est manda ba mobile. Na bango na mobile na zo gagner na perdre. Mobile zo bat. So ça basi mbanda ko mi ranki. Soza basi misaki mina mitani mibali yende zoba parce que tu es en train de distribuer pour le fallo ça là banana yo na mwasi na mokila et pas ya basi et belé pour rien parce que bato ndengwana okokufa famille komona te le côté libote ko yeba te le côté de bana bato ne batelenganaka akufi mwasi wa zulu pango wa zulu pango ba ko sombela kinga tout ça yango na zobisa OK soko moni mbanda na mbanda ba yokani ba solaka ba yebani c'est que ça pendant boma mbal. Alors, nazo ebisa OK et toke na biso na témoignage na biso ça emble nga na pamboli nzambe nzamba pambola o na lingi boy parce que bato ba otuna nga ba question à travers ngai bato nga ba question te bato na peut-être ba question yondo ko na biso ngo omoni tozolo ba bien sûr to luka un peu na pambola ko parce que ça kan esprit ya kuluka ko améliorer mission kuluka ko ça makambo sika ba innovation comme on dit en français ko innover biloko sika et ko ça la bato sous bana ba question belo e bi emble ba yo ka biso ka toloba nzamba pa motoloba mais baza na question musu tamusu na mutema na bango ça ka pe mission à question réponse c'est-à-dire bato na que ba question apôtre bando banda ko témoigner pasteur songolo mama songolo bando ko témoigner tala bato ba bengi sur na plateau ba tout na certaines questions ba monyango clarté yo répondre biso oui que ba question et répondre ka mieux que mutazo témoigner du subo ça et longo moka bien Thomas to ko annoncer spécial émission na ba pasteur nyonso to c'est pas ka Thomas mais to ko annoncer net sur les pour Thomas bon on a communiqué ko leka to ko insister on a émission ce que jour inter na heure tel to za émission na Thomas en direct mutu nyonso alinga participer na question na ye en direct donc à côté en ligne na plateau okoko to poser ba question na yo en direct donc ezala te ba 1 heure du temps pardon papa mais c'était une autre question non autour d'une question mon compte mi balé donc to ko annoncer yango je pense que nzamba perception na makoki to le novembre dit to ko décembre to fêter bon mona communiquer ko zala donc mutal bosso le kaza Thomas to bana on a Thomas communiquer ko le kana émission jour intel to za émission spéciale na Thomas en direct ba to ba ko en direct ba bengaye en direct ba so asolo na ba to na ye et disons le peuple de Dieu beaucoup benga beaucoup na ba question na bino c'est un peu ça merci Thomas to vous ça va pas mbona na après au monique na sepeli mingi c'est comme ça que muto akenda liboso na sepela kano poyo kaka okomona ke vous appelle na plaire mususu bato pe ba ko sepela na mususu parce que ozo répondre ba posa na bango zamba pambolo alors je disais ceci que ce que mon mobile ba yoka moi si ba yoka ni pona mobile za lokuta biso tonto kende bongo yaya na kende na masina na zubasi na ngingigi na zubasi il faut ko changer stratégie les attaques ko bana na masina pe ba ko tindela au moins ça ko na habit ozo yibaka na masina tiba ko yiba mutayibaka piero c'est-à-dire oyibia obodia OK na masina ozumo moko todi OK na zo sala na mukolo na ko tomba même temps 17 commune na mukolo moko na ko tomba 17 commune kaka pona ko sa vision na bango ya ko zo 10 to ya ko zo 15 et tant na ko sili sawana ndenge na ko ndemba na ko ko mutu bazuiba na utaki wapi do na ko lemba nzoto na mobimba mais la humble servante de Dieu na biso eloko moko basi wana o na zozwa basi wana o na zotika la sirène akoya akozwa eloko moko kati na bango oyebi eza na hotel moko na Kitambwa na serwana na ntango tozali kaka na télévision moko ezalaki OZRT office zaïroise de radio soki de télévision ezalaka moko balakisaka mwasi moko na hotel moko atobokaka na mutu awa bana Kitambwa balelaka bato so balelaka na ntango wana sega ya papa maréchal Mobutu Sese Seko Kukungodo wazabango wa likolo na bito so kombala ezalaki matata baka tout ça na ntango wana ozomona ke chaîne ezali kaka moko
lakisa kango ezaka ngai nasala kango na lobaka na bana nzambe lelo nasenga babolimbi so wana ibisa beglise ebele mais eza likambo esene kanango eza makambo ese changer na vie na biso mais nzambe oyo lopota biso nzambe asala na biso tozopesa bana nzambe mayele po ntango ozotambola oyebaka esika kotia likolo na esika kotia likolo te mobali nyonso ya kitoko mwasi nyonso ya kitoko elingi oloba teke aza kaka ya nzambe na kati na église eza na baoyo baza faible nyo masere oza na kati na église eza na bato baza na mission oyo bayeka nango epai na satana ya kodétruire bana nzambe na kati na église yo bakozwa kaka bazosepela na nzoto na yo okoma instrument ya plaisir na kati na église okomona frère moko okomona sœur moko mipesi ozoyeba te zokaza na mission baoyo na bomaka bazalaki na kati ya église bazalaki soki na couche na ye vraiment koti kati na ye akoyoka pongi alali sirene akoya kozwa loboko ne ala kotisi na kati ya motu na ye soki balingi bakebwaka ye na balabala soki balingi te batiki kano na hotel wana soki balingi bakosi makambo ndomonaka motu mosusu babomie moma mbali oyo batieli kapote na mutuka babomie mutuka bokuti bokuti na nzela nzokata mosusu basalaki mission na ye mission esili bakosi eloko moko monda ténèbre eza bongo akosi eloko moko boye bomonaka akufi na nzela to batutaki ye mais bango nde babomaki ye déjà parce que basalaki mission na bango balongoli eloko eza kati ya motu bakei nango bazwi oyo bakozwa mais na humble servant nde eloko ozoyebisa yango lobi est ce que apôtre okutanaka te na mwasi akindoki oui un jour naka fimo tourner ko vivre dans la quartier na biso parce que nga na botami na lemba nga koli na lemba na avenue Mole sur na avenue Mole za lemba terminus est-ce que nga na kona lemba terminus donc maître chopa baton so ba yebi ngayo na kona na lemba terminus est-ce que to zalaka nazaki na fimo ko na ndoko linga mingi elle était vraiment coquette azaki bien et à chaque fois to zalaka na et tout ça moko mususu moninga na nga moko ba utaka potoka kala des années là aye il fallait qu'il bakene ndaka papa banga zotonga bon basisi bachi basima babiloko na kati alobi nanga lobi non papa José yo mutoke la son ndako wana ko oza mutabaka so za maître pour ba biko na ba yibate basima ba yibate amoni mbeto eza makambo c'est ça qui tout ça na profiter na benga mwana mwasi wana normal et pas siga na siga na bisiga na kena ndako na biso na mona ta mama ta mukolo moko na la na ba na zonga ayeba kinepe na okosa nanga mais le quoi bango bazaka na tableau le quoi bango bazaka na ba miroir nde na bisaki mutuke soki monde a ténèbres ezo contrôler baza na ba tableau baza na miroir oyo bazo landela vie na mobimba na koti na ndako na mona mwasi wana tovanda na biso tosombi biloko kosomba nazoyeba mokolo tosomba ka soso bakwanga na nzela tout ça kotumba na terminus na biso toso comme na terminus alemba tilo nelo kenda prototype ngo bakwanga ba mère wana bakabria ba mère wana lelo babanisa ba dendo na ba poso ekoma do bakambe melora ba tomsona okaninga za kaka donc alors na komi kuna na sombi ba biloko na nyonso toke na chambre tovanda biso na kata ndako esili pe olika mwasi mbali bazaka tosali makambo nyonso na butu vers 2h du matin moi ça subi na mbeto moi c'est kitoko chika azaki muluba pasi salanga na mutemo ya soko tali moi si wana oh tala bacha ya osimbi moi so kapita ke tefu moi si jonga zali si ya sika ya tefu ko bangala ba tefu moi ça zalani ezate ko mata mezo kwa benda ko boye na ko peneza netika yo neza kitoko bo mama donc otali moi sur le moi si mais la humble servant de Dieu moi ça subi na mbetu na kisuko niti mama imoko na mbetu ko ezaki molili na police na mwinda te pour minde faut que na kompelisa mwinda ya na okima na mbetu na sula masuba na la musiete yo x usubi na mbetu mkobo usubaka utenga ite na ebite ndenge bimi yango moko seke tango sotolanga kina bite usubaka ya nzoka na zosola na mutu na tala kite makende kopelisa minda boye na mona la humble servante mwana mwasi na lali na etala mino bimaki mulai déjà donc amonaki ngai oui Ndoki contre Ndoki c'est-à-dire la dimension anaka li ngai sikotang miso bimi amoni na moni na mino wana ala bandisi koko ya aleki envoûté na tango na mino na nenga bimaki azwa sikoinza kanga nzoto na mona mbala moko mupepe moko ye sirène à côté azo sabio mobano ni ngasa ne maseki abiona mobana nga keba abando kangela iska na mona ndoki wa biso abo ndoki na biso abo mundu afukami na embe nga na mona makambo ya moto na bisaka bato na bi keba biso nde to ko bisa bino biso nde moni emble nga na lingaka te ndena bisa na ba olikolo liboko te il faut na bisa moto likami na zoloba soki na biki asimbaki yao na bi asimbaki yao soki na bika asimbaki yao awa iska asimbaki nena koloba
zomona nde na koloba nde sikoyo yaya ekomi bango sikoyo neti koswana bitumba bakomi kofelana sikoyo sirane ya biso biyosaka na ngai fukama soko fukami te lelo nazoboma yo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin Ndoki contre Ndoki, combat sur combat. Eh ben, et ce qui a sirène abimeli Ndoki. Hein? Botalanga makamba boy. Botalanga na makamba boy. Nous sommes arrivés à la fin. Lilobano ya suka pona mkolo lelo parce que tout ce qui place sirène azolinga fuka misa Ndoki. Est-ce que fuka maki? Est-ce que pas qui sirène peut pas baba niveau na e ba minu ko bimé jeter hein? Oui, bakoyeba les kamune de cas qui peut passer na niveau na e passer na niveau na e na mona ki bitumba yango na bisi bango l'émission si mabala ndabiso nazo senga kaka merci susu mingi na pamboli nzambe bolanda apôtre Joseph Diopa na bémission nzamba pambola numéro là ezali 00243 99 418 27 27 ndeko ko baksabe numéro privé anga bolingo na bino bolakisaki nga ntango ozobondela mpona nga ntango batiela nga poison na baksabe numéro na nga mosu ezali 00243 81 900 donc cela veut dire 900 81 encore 84 okozwanga na email okozwanga na Facebook okozwanga na WhatsApp na Viber okozwanga na Skype okozwanga na ba eloko nyonso réseaux sociaux nyonso nazoloba merci mingi pe susu na senga la maman de tous musitu quoi abenanga nous to sola est très important nzamba pambola parce que makamangu awa mangambele bela ba passeport banini nzamba pambola ba papa nyonso papa no linga mingi quoi et di moko bani quoi nzamba pese ba mbote papa malamu nzamba pambola ba pasteur nyonso nzambe merci. Et le bosani okoko le pasteur Albert Koko ba salutation depuis Espagne nzambe occasion katano ezaka ko ngati ndeko na nzamba pambola ki foso pongo dikale hanyo akombe dikolo onoko samba ko chokole usake fula. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nzambe ya pambola bino to ebite sirène afuka misaki yetote ndipsika les Nazaréens alara toujours elengi nzambe a pambola biso nyonso tout nalobi merci na batu ya Italie mama nanga Annie depuis Italie na Bologne je crois papa Edmoko Bani ndeka Thomas lobi donc paso tikenga ka na ozira ka wana ka mon papa papa Paso papa Kiala na Italie mon papa Kiala depuis Italie bozebele na Hollande maman Léandrine Makabenga tantine Imwa na mbal na ye na pispe pasteur José Tumba ba salutation belé ba maman Bomengo depuis Belgique ma maman je t'aime beaucoup ba maman Pauline Freki bozebele na Belgique na bandeko tout ya Belgique na PCP Barcelone Barcelone ba mbote belé mon ami Barcelone na kati na mboka ba américain kuna pona pesa ndeko nanga joli motinge ya ba salutation ebele donc ndeko nanga depuis Kinshasa et aussi mon grand frère depuis Kin Piché Kinkela frère Piché Kinkela ba mbote belé na pesi bandeko nyonso mama Anne Kalambai na France ba mbote belé ba tuto balinganga na ba balinganga te singa na linga bino po bolingo nanga na ba ta France izomata mais yo lo ko bolia na batu te. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des Zéro à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence.
Boza elemo, boza elemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Tonga pelokole, konga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la terre Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwenge na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Molingonayo Yesu Masiya. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. David nos